bâtissons la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino makambo ebele na Congo, makambo ebele na Kinshasa. Nazali komituna soki na bandela ngambo nini lelo ba dossier oyo kotaka moko ebimisaka biso lokola bato bayaka kolobela ba malfaiteur na kati ya ba mission ko défendre bango. Même lelo soki tobeti lisolo boyoki lisolo ya mandiangu ezali solo mingi bato basalaka confusion même temps tolobaka ngo tozalaka ko plaider cause ya mandiangu comme tel te tolobelaka mingi dossier ya mwana ya mandiangu akufa na kasho topekisa jamais justice kosala musala nango eza koloba te ke tolobeli injustice moko boye na secteur moko boye yango tolobi bino banzuzi bosala musala na bino te pamba te toko vivre na société moko ya ba plus fort kaka bakataka biso mitu eza masolo tokobeta masolo bandeko na ngai parce que na Kinshasa tala kaka na bandela wapi na kende kota sous-traitance to na kende kote ya bandeko bazo kende na ba justice bazo gagner te ka pona bazana misolo te to na lobela ba magistrat o bazana kacha grève ba politicien ba kolia kaka mbongo lelo makambu ya oyo tolobaka na télévision soki ezwi solution il faut tolandela ngo na système ali sur likolo alisu pona kopesa bino ba détail ya ndenge makambo elekaki tolobaka makambu ya mandiangu ya mwana mandiangu justice se prononcer topesi bino compte rendu tolobeli bino makambu ya journaliste à Molière Fabrice oyo bakangaki bandeko bakobenga ti lelo le lendemain bake ko libérer Fabrice Bisika Zalaki azan liberté bokolanda ekutu mikolo na kin makambu Bisika salaka musala toye kokotela makambu ya site ya Ngwele oya Kingabwa bakonzi bayoki solution ezwami na kati ya dossier wana bandeko bakoloba mutu na mutu azana posa koloba pesi version de fait na ye pona oyo ememi biso na victoire wana yango lelo babengisi biso boko mona ba papa na ba mama sima na biso kuna ba papa na ba mama en face na biso ba misusu ba telemi kuna mais en face tozana papa moko nde to kosolola na mbote papa mbote nini papa kombona na Mudi Congo Théodore Mudi Congo Théodore yo zanani azali syndicaliste nde kolobani syndicaliste ya fonction publique syndicaliste animateur numéro 1 et un syndicat du développement des travailleurs du Congo, en abrégé SDDC. Vous allez restructurer en fédération ou vous avez la fédération agricole
ils vont s'équiper uniquement dans le problème de l'agriculture. Merci. Naozonge pa na yo mbote papa Léon. Mbote ndeko lezere na ba mama nyonso bazali awa. Alléluia. Alléluia. Merci, merci. Merci ndeko lezere. Ah, wa tozali awa ntake toza ba pasteur. Pasteur Moussa Nezanine. Côté ya ko défendre nde musala oyo biso tozalaka nango. Awa na ndimi na logola pasteur Léon. Pasteur Léon. Parce que yo yebi pe ko délivrer bato parce que oko bimisata museleke te na libumo. Na maloba na ngai to sito délivrer bato ebele. Oyebi très bien to sito délivrer bato ebele. Logola to délivrer ba maman maraîchère na kati ya maboko ya monsieur Mokonzo oyo azali porté disparu lelo. Na banze za ambiance wana neto ko sala émission ya lilo ndenge boyebi ke biso tozalaka bana misala na bino pamba te il faut to sala kaka ndenge bozolinga wana alobi ke aza pasteur mutu na mutu azo sala musala na ye o bato bazo juger eza bato bazo kosaka bato lutte contre la corruption soki banani alors que bango moko ba corrompite papa bobengeli biso pona likambu nini pour que tokoka koyana pasteur Léon. Toye omoni ba mama onusu bazali awa nzinga na biso bazali ba affilié bakota la fédération agricole. Tokamaka bango depuis longtemps. Longtemps wana ngolo badini. Depuis surtout la site qui la boîte depuis 2006. Côté na site qui la boîte. Tokamaka mama dans la situation la bango sur pour intervenir. Mais avant là toye awa pour remercier bakonzi ya mokili na biso ba parlementaire comme le gouvernement la décision bazui le parlement de libérer site agricole. Alors syndicat aye awa pour couper ça remerciement na ye au nom ya ba agriculteur ya République démocratique du Congo et particulièrement ya ba maman maraîchère au baza victime il y a plusieurs hostilités avec la Kinshasa. Projet à spoliation, pas chez Bamoni et le résultat de suite, il va être coupé ça. Merci à Bakonzi. Avant d'aller au Banambo, remercier Bakonzi, la ligne pour le bateau. Syndicat est allé à politique. Mais il y a un aspect politique et puis c'est une solution du Cameroun, Parlement. Ils allaient là, même qui est beaucoup. Mais quand nous faisons tout ça, remerciement, ceux qui nous allaient là, comme moi, éclaircissement, vous payez ça. Vous payez ça d'une façon sincère parce que la doctrine syndicale est basée sur l'amour du prochain, sur la vérité, sur la transparence, sur l'honnêteté, sur la vérité. Donc, elle a une doctrine vertueuse. Donc, quand nous sommes là, en remerciant Bakouni, ceux qui quand nous sommes là, la Sénégal sali, autant à Moutouté, ceux qui sont comme eux. Là, le problème est que nous sommes na lingi ono ba ce qui est important moni émission net émission ozomona bato ba kolanda yo papa nga na lingina na yeba site ya Kingabwa bitumba ezalaki lelo bakonzi ba décider baye après autant d'années baye babuki mokonzo na bato na ye on a évité soki akosila na ba oyo azwambongo na bango ndenge nini bien sûr que nazo rappeler nandeko bandeko babenga kinga ilobi pona komenacer ngake bokanisi nini mokonzo akozonga izima ezali que yaka na plateau loba comme ça bana Kingabwa balanda yo baye bapelo ngina yo na téléphone penza eloko moko te si tu wana ebimisaki bato bake batongi kutu pendant des années lelo baye babuki depuis babuki to bandi komona siko oyo abimi o ngai oyo abimi o ngai oyo abimi lelo toza en face na yo biso bato to defendaka ba mama agriculture to kota ba mama agriculteur ba mama soki ndenge nini yo kotango ndenge nini na mbula nini qu'est-ce qui prouve que dossier wana yo kota na kati olinyo bakisa yo lingaka tena lo koya koloba te ba mama adultère ezali ba mama agriculteur voilà donc et puis papa est-ce que syndicat na yo d'abord c'est ça légal les alliés reconnus existence légale l'état est bien oui
CDR a dit l'existence légale. Dans ce sens, depuis exercice à pluralisme syndical en République démocratique du Congo, Sénégal a dit que les alliés manquent au électorat dans la compagnie super Koulingon. J'ai caminé à Congo, une compagnie avec 11 000 travailleurs. Donc ça, l'élection. Sur 15 syndicats de Zolaki Kuna, 4 qui électorat. UNTC, il y a qui est au TUC, il y a qui CSC, na Sataza. Premier mandat. Toujours surtout na dikamaba mama maraîchère. Syndicat na bino esala nini ebanda wapi ebanda mbula nini nde question na biso tolobi awa na kulungongo te tozawa na kata Kinshasa. Oui, mais tolingi nde toyeba ndenge nini obimisi mutu na makambu ya Kingabwa batangu babuki tobandi komona oyo abima mabe tozo comprendre te. Est-ce que bozalaki relation ou bien bozalaki na kati ya etumba? Bon. Dans 2006, Maman Caroline, divisionnaire du développement rural, tant que Maman Kinga en action à l'objet papa, va vite pour encadrer Maman Kinga. Naye à côté de l'écamo yo ndengeni. Na kutani na site agricole. Yo loba kaka, kolakisa mikanda te to kolakisa ngo fur et à mesure. Yo loba. Naye na lomona ba soda ba militaire ba inspecteur ya brigade criminelle. Ba bandi kuteka ba belé, kubeta ba maman, kumela bango na kasho matete et puis il y a eu à peu près 6 garçons parce qu'ils ba coup ya baïonnette. En 2006, à même hôpital. Et il y a eu une ONG qui était opérationnelle, IDECOMIS, qui va vite, à un financement et à la réhabilité d'Hugues. Il y a un peu qui va agir, mon quoi, à quoi ma toy, il est là, à comment un film. Par exemple, les Camerounais, à côté en haut, ma maman, à côté, va salir affiliation, on sait sans affiliation. À côté affiliation, par exemple, le bulletin d'adhésion, les documents juridiques, et puis la décision juridique, à côté. Dans notre côté, nous sommes le Cameroun. Alors, syndicat, à mon avis, nous avons pas syndicat à saisir le parquet. Le syndicat a saisi le parquet. Yamatete. A fondé Mokonzo. On a fait mini moyen de détails exacts. Tant que fondé Mokonzo le parquet, alors, la valeur au sein appuie à ma maman, appuie les autres. Parce qu'il y a mon sous la lobby. Moutouana Azali, il ne vaut rien à recocater. Donc on va empêcher de contribuer. Mais na Ngouya Nzambe, na effort na Busumoko, to continuer en haut, ma moyen est acquitté. Tant que moyen était, pour famille, convoquer un mandat d'amener, mandat de comparution par un magistrat. Le magistrat a convoqué Azali, ne veut pas pour mon conso, Azaki n'a pas. Il y a une base à Camboy. Donc, bâtir un mandat de comparution pour j'ai eu la vie sauf n'engeni n'a récusé magistrat wana près l'inspectorat de service judiciaire de la zaki sauvé du reste temps la sauvé bakamwe kumi ndongo na moni sukota na zongi na moni bandi kutonga bandako tant bandi kutonga bandako ngana zala makambo na parquet nani apesi autorisation ya kusala bandako awa apesi un rapport balinga honorable je comprends excusez-moi na pour ndeli kamwe zali alors honorable je comprends apesi autorisation na bato oyo batonga bandako na faki très fâché parce que na ndenge ba la sekoué la salili honorable Mukanda ya kanda asali Mukanda ya kanda j'étais furieux mais attends ça député à Robeta mais la zo sama ba yo député ba la keti na ndako na bakumi na moni mama apesi Mukanda mama tangi Mukanda tangi mama nini mama Mulumba Gérard mama ya Jekoko apesi Mukanda atangi a signé te la keti na bureau honorable la kei na pesi secrétaire atangi alors on a vous signé te tu ne signes pas alors donner au secrétaire lui la lettre refuse de signer à titre Mukanda nazalina par notation na tiaki alors tant on a zongi donc va changer ba militaire ya garnison ya matete na ba policier bati ba militaire ya haute cour militaire kuna pa ku likambo ba mo zo kotate oza journaliste bazo beta yo oza directeur bazo beta yo ko kotate di nzambe alomina bon
comme il y a une réquisition d'informations, on a demandé de mécanismes réquisition d'informations à parquet. La raison, c'est la réquisition d'informations et puis si Batunzela, Yakuya, ou Termabele. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous connaissons le gouverneur, le chef d'état-major général de FARDC? Loba papa, il y a un Loba. C'est un retrait de la réquisition d'informations. Il n'y a pas. Comme tu m'as dit, il y a un peu de gens qui ont comme gouverneur, le chef d'état-major général. Dans l'exercice, et moi, l'équipe a fait la réponse. On a accueilli le gouvernement. On a continué à conseiller le développement. Oui, nous avons vu le conseiller. Le gouverneur a obtenu la réponse. Ce qu'on a dit, il y a ça, procureur, au nom du gouverneur, ce qu'on a dit, il n'a pas retiré la réquisition d'information. Il a hésité, il a insisté en demi. Il a téléphoné à la procureure à ma tête. Est-ce que vous avez vu la lettre du syndicaliste? Alors oui, de la part du gouverneur, il vous demande de retirer cette réquisition d'information. Bien volontiers. Est-ce qu'on peut vous envoyer le syndicaliste? Oui. Il y a 2500 à un taxi. 2500 dollars. 2500 francs. Ah, puis c'est un micro, tout ça va monter, belé à minene, mais maman va se monter en côté. 2500 francs. Merci papa. Taxi na keti na procureur. Ayamingai et ça là qui attend 2 minutes. Ah, monsieur le Sénégal, asseyez-vous. Directement à téléphoner la première substitut. Retirez-moi cette réquisition d'information. C'est une après. Aïe à Pessingaï. Les allumes à Awa. Oh, il va retirer qui. Donc, nous retirons nos termes de la réquisition telle et à Pessingaï. Allez, la quête, à Tigna gouvernement. Secrétaire général, oui, il est en abisso, Ezaka, Mokuse, Oman Asuka, et comme il m'a sauvé, comme il est Awa, Tozali, Awa, surtout Pana, Bito, Yolobike, Oyeko Pesa, merci. Et pas, il y a, président Abino, honorable Toussaint Alonga, Naba Mama Maraîcher, Tangela biso penza, pesa biso nde historique ya ba mama maraîcher, et la individuel te oyo en tant que secrétaire général au Salate, pesa biso nano, puisque le roi est le bas de Eliezer, il ne faut pas boya ko s'accaparer. Wana yo oza osala misala wana. Biso to yebi ke na Kingabwa, ezali mingi to yokaka. Ezali kaka honorable Gérard Mulumba. Oyo abandaki bisolo oyo bino bozalaki wapi? Est-ce que bozalaki to bozalaki te? Justement dans une revendication syndicale pour ce je vais en arriver. Puis à ce moment-là, Gérard Mulumba zalaki te tant de bandaki oyo. Permettez-moi s'il vous plaît. Donc pour moi vous retirer les militaires. Alors tant que nous avons retrait et accusation yo na commune générale, il y a haute cour militaire. Le tribunal, le parquet civil a reconnu la décision, a retiré la réquisition d'information, on a retiré la soldat. Veuillez retirer nos militaires. Na Kei na Tigi Mokanda. Dans le 6 janvier, na Landikuna, déjà général a tiré la notation, na quelqu'un directeur, pas dans le 6 janvier 2007, allez, pas ordre à soldat au haute cour militaire. Dans les cigares, Mulumba ayekokota. Quand on moni basoda ba bili de ayekokota. Pour dire que il y a une sélection wana. On a mis Molière. Donc à s'accaparer une action syndicale pour en faire sienne. Ça c'est 2006. Wana na mbula ni. La 2007. 2006-2007. Papa. Oui. Comment na démission de tu abiso, il faut penser na yo ezala cohérente. Oui. Yo moko lobi awa. Que j'ai coco au komela ye mukanda ataka batu batonga na site. Oui. Kaka ye j'ai coco wana koma loba ke tangu ba bimisi ba militaire ye pa ye ko bimake ngamu na bimisi batu wana. Donc nous avons attaqué que place wana na zo kama batu bayaki après que ba militaire ba bimi na biso militaire alors tant ba maman baye ko zo na musala ndé ko na mouvement il y a occupation à terrain. Papa, relation na yo na Jekoko Mulumba, na démarche oyo. Ensemble, il a décliné collaboration à syndicat na lela. Même au moment où mon compte a fondé maman baza témoin. Na lela, voyez ça, honorable, na aidé na orienté na PC élément à accueillir mon compte dans le jugement. Voilà, le lobo Zali na bureau, il y a un député national, honorable Toussaint Alonga. Naba maman. Je sais que tout ça là quand il sous émission ah naba maman na bureau ya honorable Toussaint Alonga. Lelo boye ko sala ni. Lelo syndicat ya ba maman bilanga fédération agricole
na kombo ya agriculteur de la République na ya ba petits agriculteurs avec ça to ya pour remercier ba konzi ya parlement na gouvernement oyo à travers le ministre des Affaires foncières a pesi lumière na parlement oyo et convaincre les députés pour basangisa makanisi na bango ya kopesa décision oyo ya parlement ya kobima kobuka terrain bandako wana nyonso pour tout récupérer terrain. Alors oyo eza décision politique mais la décision définitive ezali na justice avant la kota kuna il faut tout passer remerciement na honorable Alonga ça honorable Alonga ndeko longi te dossier ezali complexe à telle enseigne que la dossier oyo ba généraux ba ministre ba nani baza na kati pour ba botula ba mama bilanga et bon pour réussir yango il a fallu un nombre de fois comme honorable Alonga sans peur parce qu'il y a des députés ba banga rappel ba soda mais yé mona bato accueilli tout droit à sa motion de ici parlement pour voir sa décision bouka mais tout allez le sous d'un côté nous avons attaqué le jugement en tierce opposition par maman la syndicat et puis tout allez payer notre dossier na pénal pour ministre des Affaires foncières à Senga qui pas pousser mon compte bien été fait syndicat a une qualité à poursuivre le compte pénal parce que Azali pour protéger Azali pour défendre l'intérêt à l'État en l'espèce la site agricole et puis Azali pour défendre l'intérêt à maman bilanga d'où comme sous-bassement il y a acquisition il y a documents au cause c'est cet arrêté là le Sénégal s'est trouvé en droit à poursuivre le compte de la pénal donc nous sommes au pénal avec lui Azali awa il y a beaucoup de ressources à Fundi nous disons en tant qu'individu na maman Ida présidente il y a comité syndical de développement et site agricole maman Ida tellement question surprise yo lobby au dit que les mamans montaient dans la foule nous toisana moi liloba ya compléter aya lobby parce que nous tendons vers la fin merci papa maman secrétaire tomona qui est déjà wa maman présidente tozana ngunga ebilete télévision za la kangunga na kopesa moi maloba muke na pesi pe maman parce qu'a insisté ndeko za la calme yo pe na kopesa 1 minute comme ça tout le monde a komeka koloba allons-y maman présidente moi liloba bananga na lingi bopesa nganzela na rectifier muke beaucoup tani na biso na papa Alonga na likambo ya biso ya syndicat na bilanga ouais papa Alonga biso moko ba mama to tepi mingi to fundaki mokonzo na tribunal to zalaki na mbongo te mokonzo azalaki na 5 cabinets biso 2 cabinets seulement bayo ko senga échange de pièces to zimbongo kaka ya ba cabinet mibale les 3 cabinets to zana moyen te to monaki ke sikoyo to kufi to que de part et d'autre to zongele papa Gérard oya yebisaki biso na 2007 Gérard Mulumba ayebisaki biso na 2007 esika awutaki ko bengana ba militaire bayaki ko tungisa biso alobi ba mama soki lelo oyo ngai Mulumba nazate boko sala ndenge nene mukonzo makambo na ye ekozala ko répéter kaka boy bozali na mikanda te bosala le tout bokende ko funda ye bo récupérer chanter na bokende ko funda ye moko papa Gérard mutalo baki na biso papa to ko funda na mbongo nini toza na mbongo te alors vous faites le tout boza ba maraîcher bokangisa mbongo bokensi ke to kangisa mbongo moke to bimisa kaka 2 pièces ba pièces ya ba avocat mibale o misa te mwana nete to mwana kite tozo ko kwei qu'est-ce que nous allons faire biso ba mama ka ndenga ozo mwana boye ba koko to bandi ko tepa nani ya ko soutenir biso penza ko mabele na biso yango elingi ko kende nani ya ko soutenir biso c'est que to découvrir papa Toussaint Alonga alongi likambo ya tere ya waya ezalaki babotolaki alongi likambo ya ndaku ya waya immeuble wana asali le tout pe babenganaki bapolisier atozolo banakati baza en fonction baza nakati aye kobengana un tel soki jumbu soki nani akendeki na libongo aye kobengana pe jumbu wana à travers yo papa Eliezer empereur baza ebele bazalaki wana comme ça tout le monde boto papa Alonga il est très fort
tokoki kokima na papa oyo atelela biso likambo ya bilanga ayebaki biso te toyebaki ye te comme ça lokola ye alongi biloko oyo biso mpe tokende tokima mbangu toyawa kostationner devant lui papa zwa biso en charge tala basengi biso boye mama bino na syndicat boye eske boza na mbongo te papa babengana biso bambula oyo mibale tosali mosala te toza na eloko moko te zwa biso bamama na ngai na kotika bino te boya na supporter tout. C'est ainsi que à Sali Mikanda la pièce il y a les 3 cabinets tikalaki ekutaki biso ba 200 et quelques mbongo boy tokokaki kopesa mbongo wana te asali dans 3 jours apesi biso tokei na ye moko plus 6 avocats ye 7e na frais na ye personnel tokei na tribunal. C'est ainsi que mokonzo amoni boye faiblesse ekoti mbala moko mpona papa alonga ni tete papa alonga te na bapièce na ye na présence na ye biso tofaraki déjà tozalaki na temps ya kotelema lisusu devant mokonzo te esika esalami boye nde papa alonga ye koloba bino ngai naza homme politique bino tozokende na volet juridique oyo ezali civile malamu tokende na pénal makambo oyo mokonzi asaleli bino eleki ebele désherbage kokota biloko kobeta bato bamasasi bamama age na bino malamu tosalela ye question pénale bomoni ndenge nini biso tondimi de notre côté mpe mention mpona makambo bakonzi nyonso bazala éclairé na makambo oyo akosi mingi bagénéraux ebele oyo baza na kati ya terrain ayebisi bango n'importe quoi. C'est ainsi que bakonzi bineno baye kotonga sous mensonge ya papa mokonzo bosalele tout question eleka na parlement mpo bato nyonso oyo bazala éclairé. C'est ainsi que azwi mention atie na parlement de yango ebimi na lolenge ministre affaires foncières aye koéclairé biso le même jour alobi selon boy ngai na kocontacte moninga na ngai ya justice po asala le tout pour arrêter mokonzo na kocontacte moninga na ngai ya agriculture asala mikanda mpona chantier oyo ezala en ordre makambo nyonso ezalaki voté à l'unanimité. Opposition et pouvoir bavotaki likambo et po bamoni ke bamama baza na kati na bamama alléluia totika mama aloba zongela d'accord ok zongela likambo oti oloba sikoyo mama isi bato bayoki yango malamu te papa tout ça alonga maman dossier na bino eza vraiment glissant et pesant dossier na bino malamu ekota pe na parlement bakonzi nyonso oyo bazali na terrain bagénéraux ebele bazalaki wana biso tomoni bango na miso bakonzi bamagistrat baprocureur okoki kondima te ke chantier oyo ekoki kozala récupéré mokolo moko oyo mensonge ya papa mokonzo nde yango esali bato oyo boye bayebi te tobimisa yango na parlement côté bateau bazala éclairé même bakonzi ya république même lui-même le président de la république Joseph Kabila Kabange selon signature bakomi na jugement au mokonzo alongaki jekoko. Je ne suis pas sûr que celui qui avait signé ça ezali ka biloko moko basali yango vaina vai tokende na parlement. Je vais déposer une motion question d'actualité biso tondimi yango apozaki yango mokolo ya mercredi tokendeki la date je dis ça mokolo ya mercredi tokendeki autorité nyonso le 17 autorité nyonso azalaki koleka na babandrole na biso atelemaki apresiaki kokota bakoti baadoptaki mention nyonso à l'unanimité opposition comme pouvoir lolenge moko baye kopesa nzela ke il faut chanter ezonga mpona bamama. Donc na place wana même lui-même honorable Toussaint Alonga ayaki kodéclarer alobi boye depuis parlement eza koexiste. C'est la toute première fois que mention le cas opposition pouvoir tout le monde
batombe na esika moko. Donc affaire oyo ezali lisusu ya ngai moko tosa alonga te ekomi affaire nationale na place wana elonga ezali te ewuti na papa alonga pote ministre ya justice a accepté mbala moko a contacté procureur pote bakanga mokonzo pote ba annulé arrêté oyo ezalaki kotambola na papa mokonzo pote biso ba mama jugement oyo ya papa mokonzo contre Gérard Moulumba et comme jugement il y a biso ba mama contre mokonzo mais arrêté déjà du pécile et comme nde ba mama biso ba ko le chantier na biso nde yango esalami ke ba pesi décision que pour la démolition et ça depuis le même jour là. Bongo papa tokoki ko ba boyete comment se fait-il na koki ko ajouter boy comment se fait-il que papa alonga akoma mutu ya kolokota makambo ena nzela alokoti kolokota te biso moko bato toyaki na ba genou ko bondela papa sala le tout nde yango ayambi biso akei na likambo to sutaki te na suka juridiquement et politiquement tomoni ke tozali ya kolonga. Merci beaucoup maman. Alors, 2 minutes. Ok. 2 minutes, maman. Pas tout à fait, moninga aloba. Sukisa na likambwana. S'il vous plaît. Maman, on peut se biso comme na yote. Mama Ida. Yo zanani nakati ya lisanga yo. Papa nazali présidente pamba te boka nyonso bato bapanzanaki. Elukaki nani akumba mutuka oyo récupérer yango to se regrouper kaka ndeni wana tokotao comme débussé tokotao tito yaki kokota epai ya papa to saint alonga. Comment se fait-il que awo toye awo bana zo sukisa oui awo toye kuluka nde chantier na biso ezala ya biso to comme na tribunal bazong c'est la biso mikanda juridiquement ba abolir arrêter ya mkonzo nde yango na jugement wana nde yango tozo tambolela mikolo nyonso depuis avril passé ya 2013. Est-ce que tozali ba maman lisusu tokoko ko subir ba menace epai ya papa na biso asali bino ba menace mama na koloba boye na loba surtout ngai mutu na fandi awa ngai na kati ya ndako na ngai naza na koko oyo ya mobali na ngai na tuma bana mibale ya mike batikala toza na bato kuna bakoki koponda bitumba ou bien bambongo bie tosala nini ou bien ba mama nyonso baye ko récupérer chantier menace ezali adressé na ba mama nyonso ou bien na ngai moko yango natiki maloba te papa Molière ndenge mofandi ndenge lézer boyebisa bakonzi tozala sécurisé ntango tokozonga na site tosibiri mpe makambo ebele bamasasi na se ya makolo ngai mama Ida koko oyo machete na mokongo nini bomoni yango ekwaya depuis 2007 tanke na likambo ba maraîchère awa na mukongo basimbi yo na lishete bazotindika yo okeke kwela makembo vana mama lemvuka mama lemvuka mama merci mama merci na témoignage na yo topesa pe likambo te mama topesa pe mama yaka oyo apesa témoignage na yo maman déjà a désisté je crois non elle peut venir bon bandeko pe tolanda. Oui maman, maman loba pesa témoignage na yo. Témoignage na kai. To moni nde passe. Ba arme boy ba yeku braquer. Maman bima, moi je ne sors pas. Ba kutilika, ba gaz, ba nini. Ngengi maman dalubi to moni passe to ke na tribunal na pe, na tribunal. Ba juge bango nyonso, ba presse bango mabango kuna. Bango nyonso, ba avocat mabango kuna. Moko avocat zwaki bilanga na ngai. Maman comment on est là? Combone Daniel Jean-Claude. Jean-Claude. Ok. Jean-Claude ensuite, gana ni fait. Milanga kutongate atongate atekaka à limite tisi atongate. Tango na yem si vérité nga bilango yo ezali ya biso ba mama mukonza yibi ko yiba. C'est un faussaire.
papa wana tonga te akende bana 8e mois ayaka te bamususu bakoya tala mbongo basakosa mbongo na zamba tala ndenge bazoso ndenge bazobeta biso bakatini basoda bakiaki kuna kotobola barosoir kotobola kotinka nga babrake nga munduki awa bafomoli masasi tala masasi yango oyo masasi galo eske président tini mpo oyo koboma ngai ote otoka pa toga nakutoka atakupiga masasi atakupiga nabaka ndegwa tango babimi papa babwaki bagage kuna bana balokoti biso banonokotaka mapanga tozopapa mama na yo tona likama moko est-ce que oyebi Gérard Mulumba Jekoko est-ce que oyebi ye nayebi très bien mpo na yo mama maraîchère oyebeli ye na ndenge nini nayebi ye en tant que mwana kingabwa en tant que honorable ntango tofote na kati bila ntango mokonzi ayaki mba liboso na basoda na ye nde abandi koloba kasi koloba oyo abandi basoda bokende azokoloba verbalement makambo alobi les paroles sans voix, les écritures restent, il fallait par écrit. Maman, va mettre maman à Bogo. Zéla, maman, Zéla. Reprendre le bas. Les paroles sans voix, les écritures restent. Oh, maman. Entre Kitoko, Longonia, maman. Continuez, tu suis ça? Siko ya ko lobaka ndenge wana bakei lobi basomi lisusu banakende poto atika biso kaka poto tomoni bondenge Mohamed alobi totamboli na batribunal na banini tant tokota babiro bakontinue so soki tolobi ka koma géral dossier bapandeli jete sikoyo tomoni ndenge nini tozongi toluki papa mbeli masalisi biso na ndenge ya kotrouve papa Toussaint kaka na 2 mois 3 mois azwi bakapu na biso kitoko mama amen merci papa à vous oui nalingaki napesa précision ya place ya question oyo monsieur Lézère azokotuna ya monsieur Gérard na député Alonga précision eza boye c'est très clair. Le député Toussaint Alonga a landi dossier oyo politiquement et judiciairement. Et tandis que M. Gérard, tozali ko niye yete, ye alandaki yango abandaki kobengana. Kobengana n'est pas signifié que dossier sili. Abengani, c'est bien, tozongi na bilanga. En même temps, Mukonzo, aye. Tu peux si dossier, pas honorable Alonga, alandi yango juridiquement et politiquement et maintenant situation nyonso toyeti ndenge toye kozwa lettre ya démolition babuki et c'est pour cela tokoki kozala ingraté envers ye donc ozali kaka ingrat envers Gérard Mulumba kesolo nazonga tokoki kozala ingrat envers ye te tokomi ye mpe kuna tozali ingraté mais sauf tolingi kimia ezala dossier ya site ya Kingabwa oyo tozobetela masolo tolobaki ke posa na biso eza ya polémique te posa na biso eza koreconnaître te ke nani asali nini baoyo bamama bavandi na bapapa basalaka politiki te me bango nde basalaka bapolitiki bango nde bavotaka bato wana soki osali baye na doléance na bango osali eloko bango moko nde bakotombola yo soki baye na problème bamoni ke solution ezalaka te biso ka émission ya moke oyo tosalaka eza mpe sur satellite te eza mpe na matosi ya danger te kaka bachaine mike wana tosalaka basolution ezali kozwama yango tozoluka ke il faut mokili eganga mpo na yo na oyo ezali kosala na bandi yango wana merci ndeko Lézère nalingi oloba ndenge oyo Kingabwa eza monene en tout cas nga nayebaki te Kingabwa eza monene ndenge wana et il y a de la place pour tout le monde Kingabwa obimba moto moko te akiokamata atia mosapi alobi Kingabwa eza kaka ya ngai moninga aya te awa nalingi oloba boye Gérard Mulumba Jekoko naza kosadresse na yo nayebani na yo depuis longtemps et
na ki apporter yo témoignage na ngai non seulement na malobo naza koloba mais pe même na archive na moni ndenge nini obundeli Kingabwa oya kowanga nango azali de mauvaise foi. Gérard Mulumba abundeli Kingabwa mpona ko remercier ye yango na basali ye député bakamati su ndeko na ye basali lisusu député mpona action oyo Gérard Mulumba osali sur le terrain mpona bamama oyo bazonga na badroit na bango. Cependant néanmoins mais il papa il lui fallut que voilà ma conjonction de coordination il lui fallut que moninga ye opesa yo pe kamwa poids bongo mabe ezali wapi mabe ezali wapi toyebi bino bozali bapoliticien toyebi bozali en plus de ça badéputé badéputé ezali bato oyo baza kodéfendre badroit ya bato oyo bavotaki bango baplace na circonscription na yo ezali 11 yo oza deja wana Gérard Mulumba soki akei wana toza sur mpe okoleka ndeko na yo aza wana toza sur mpe akoleka Toussaint Alonga aza mpe wana akozala mpe sur mpe akoleka mais sika sikoyo tokamati Gérard Mulumba Jekoko Léon Mulumba député Toussaint Alonga député maître député etikali encore à peu près 7 à 8 député oyo bakoki ovote puisque na bino misato bakoki okamata circonscription wana nyonso mobimba te ekosenga lisusu bamosusu mpe bakoya ezalaki eloko moko tokota lokola polémique eza polémique te tozala na fair play oyo yo osali ngai alobi nazalaki témoin mpe na ti lelo na témoin na yo mais lelo mpe na témoin ya Toussaint Alonga na ne parti na ye mpe aye kokomplete yo eloko tozolandela eza nini ezali ke bamama barécupere mabele na bango mpe barécupere mabele na bango yango tozosenga ezala mpe na kosouhaite kutu eske kondima nakanisi honorable Toussaint asi apesi accord na ye tokoki ovanda na plateau moko tosololi mpona makambo esili te makambo eza nano na justice soki boyokani te tokoperdre soki boyokani kaka bamama oyo bakozala na nsima na bino bandeko alleluya wana ezalaki baloba ya pasteur Léon donc toserbi bien ezali affaire à suivre tozala tolérant tobandi oyoka bamama mosusu bazali menacé tobandi oyoka lokola eloko oyo bolongi monsieur Mulumba Jekoko eza victoire olobaki ezalaki jour moko ya kitoko mpo na yo eloko wana Léon ndoi na ngai honorable alongi mais toza mpe na bato baza pembeni totangi awa monsieur Bengama te ye mpe abundaki mais tolobi awa bien Toussaint Alonga ye mpe abundaki bino nyonso bokontinue na intérêt ya bamama bokomisa yango affaire personnelle te bokomisa yango affaire ya bamama mpona tolibere bamama mpe tosécurize bamama na mosala oyo baza koliesa Kinshasa mobimba bandeko ya bolingo à la prochaine. Ok, merci. Primo, l'audition de la question d'actualité adressée par l'honorable Alonga Likili Toussaint au ministre des Affaires foncières au sujet de la spoliation du site agricole de Kingabwa à Kinshasa Limité. Honorables députés et très chers collègues, question d'actualité relative à la spoliation du site agricole de Kingabwa à Kinshasa Limité. La question d'actualité sur la spoliation orchestrée et organisée du site agricole de Kingabwa à Kinshasa dans la commune de Limité par M. Mukonzo Mutuza. En effet, l'arrêté ministériel numéro 14-40/0015-9
2000/80 du 4 septembre 1980 avait en son temps mis à la disposition du département de l'agriculture et développement rural l'aménagement de vallées de rivières Mango, Mekobi, Bono, Bangui et Tchango. Les maraîchers et les riziculteurs ont été recrutés par le Programme alimentaire mondial en sigle PAM pour la réalisation des premières expérimentations de culture de riz dans la ville-province de Kinshasa, suivant le projet gouvernemental de développement communautaire. Et peu après, ces derniers ont obtenu l'autorisation d'exploiter les 10 sites. Curieusement, une équipe composée de 4 géomètres, conduite par un certain Mokonzo Mutuza, accompagné des inspecteurs judiciaires de la brigade criminelle du parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete et les éléments de la police nationale congolaise et ceux des forces armées de la République démocratique du Congo, munis d'une réquisition d'information numéro 1666, déguerpit tous les occupants prétextant tirer leurs droits d'un arrêté ministériel numéro 4/AF 0106/91 du 27 mars 1991, jadis non publié au journal officiel, dont Monsieur le ministre l'a qualifié de faux, en ce qu'il n'existe pas, n'ayant aucune trace dans les archives du ministère des Affaires foncières et qui demeure flou sur les bénéficiaires et l'espace d'occupation. Ainsi, nonobstant les différentes interventions des autorités de la place, les éléments de la police nationale... Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux élus directs de notre peuple, au-delà du grand honneur que vous me faites par votre invitation, je ne peux cacher la vive émotion que je ressens et qui m'étreint la gorge en ce moment où je reviens dans cet hémicycle où en tant que l'un des vôtres, en qualité d'élu direct de notre peuple, nous avons eu à poser ensemble les bases du remarquable travail parlementaire de qualité que vous êtes en train d'abattre. Je me présente devant votre auguste auditoire pour m'acquitter d'un devoir à la fois agréable et noble, celui de répondre à la préoccupation de la représentation nationale que vient d'exprimer l'honorable Toussaint Alonga Likili sur la spoliation du site agricole de Kingabwa à Kinshasa, commune de Limete. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.